Ma Mission TV, le miroir du monde. Maintenant, nous allons proposer le roi énorme aux Zamboka avec Batubabanda, token de transition il y a 2 ans, ou bien une année 8 mois de Kunangai. Faut les amener l'État. Nous allons faire les Congolais. Quand on a un dialogue, quand le 30 juin, jour indépendant, jour sacré, au Tibet, on a balabala. Le marché pour affecter les signes. Mais quand on a un dialogue, en même temps, on a la Mouka, Bemba, à Sufol, à qui on va la Gemena. Nous avons la base, nous avons une la calme, moyen de Sako Malongwete, Azad député national élu, Yalukunga, et Sika Moran de Konangai Madidi, Oyo, avec ça, le Romorote, Banda va voter avant Nandaku, Atinaka Likaounou Nakatia, Parlement. Donc, comment on a la passe mini, comment on a moutu Oyo, on a fait un Mokonzamboka, disqualifié à la façon Nyoso. On lobby n'importe quoi sérieux, mais le long de Nabiso Madidi, pas de Namounou, Yabanundu, Amba Kulo, Majanabo Solula, type de la République. Mais on a la passe mini. Il faut se retrouver que non, alors on n'a pas ça au Kénété, à Rosa opposition, mais à l'igni à Senga, tout seul là, Mokonzamboka, mais tout seul là, qu'on y a un faïlou. Mokonzamboka, Tchaka, le beau qu'on a, attendant le beau qu'on a, Batunion sort après, Baba Salaba, travailler la biso. Mais il faut la boyaga. Ta portable, ça faut me dire. Qui soit c'est tout. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est ta maman. Louis. Ah. Ils en ont Mengaït. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Nani lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka desema. Mais ma chère. Oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotita biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi batale na sama bele. Oh soku namsi bango bando yoka moko likamu na ye. Zitana bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka njinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? GPX c'est kaka moko. Boyo badongola misa busakewa butiba désordre bukei busali makababira ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. La constipation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko bozolanda biso sikoyo na Ma Mission TV, chaîne référence ndenge Martin Engi vitesse affiser la mesana ko loba ko lukela bino ba actualité ko laksa bino. Alors lelo lisusu to kwai na INC parti oeza ya Vital Kamerhe ozali bongo directeur ya cabinet chef de l'État Félix Tshisekedi toza toujours awa. Bato bele ba okama tozonga rande ba place oyo ba actualité ezali ba makambu vraiment ezobotama seko botama tongo midi pourquoi pona mboka na biso surtout poto la sabino bato nyonso vraiment o balanda biso surtout ba Pablo Sita o bazana niveau ya Londres wana baza toujours ko tala biso surtout na Ma Mission TV ensemble na bandeko pe bazobondela pona mboka na biso. Surtout bandeko na biso nyonso bazana niveau libanda bolela ba émission trop lelo toza bongo na mwana mboka Douglas Tulengi oyo azali moko na kati ya INC poto sorane surtout pour SPLC surtout les Congolais de tous les partout bazota la biso mbote mwana mboka Douglas Tulengi Mbote papa journaliste. Alors lelo tokutali sous na INC donc parti o ezali
ya Vital Kamerhe Obinions Bozana Kati Bamolende Sakombi ndenge omesana toujours koloba boni basango ya INC avant tokota na makambo susu. Merci pour la notion interfédérale là INC tozana day o moko na biso CG Mambeke akufela ki cancer na ye et mezo malelo tokokunda tokolela na salle kage ozana seze miri mais par exemple INC to malo mingi to ba député so misi souper o banya ba longola bango na bere matériel ya cour constitutionnel basi kozonga lokola ndeko amato oza très fort kuna na ngamu ya est kuna to ba ndeko na so molendo Sakombi o to teki makaya ba réseaux sociaux molendo balongoli no baka na base na biso INC ba la calme molendo Sakombi malongwete aza député national élu ya lukunga esika moko ndeko na ngai Madidi oyo alosa eloko moko te banda ba votaye avant na ndaku atinaka likangu na kati ya parlement. Alors olingaka point makasi ya ndeko Madidi na ebite soki yo oza problème na ye ou bien oza na likamune pour Michel Belé na monaka otakaka vraiment makasi. Non, ngana za mwana kata INC, ngana za enfant légitime. INC bote na 2010-19 juin, ngana ko sa na INC na 2011. Nous avons donc enfant légitime à INC. Il y a certaines personnes kata INC, baye ko na moni bango ne baya. Baye ko ma parti ko mona bango, mais ngana za enfant légitime à INC. Na bani ba fonction kata parti nationale comme sectionnaire, comme président jeunesse, Léona Okamba. Structure monene ya recrutement à Villa Ishasa, quand on a rapporté, ce n'est pas facile. Parce qu'on point, nous avons on a bunda da INC au tien dans bunda par rapport à vision mon konzamba puis bon sentier na les candidats au nanga bimisa ngaité na territoire de la circonscription électorale ya fèche mais il y a déjà ba bimape ba noma bango courage rendez-vous en 2023 donc là moi na madon qui autochtone ya Tchangu mabele ma menaka da Chine donc na enfant légitime à INC de botanga na parvenir à INC donc INC botin en 2010 là en 2011 là moi na donc je maîtrise mes INC na bi création INC ne bané ne c'est que ne to na bon na biso. Alors mwana mboka Douglas Tulengi batebele ba hotela biso na niveau ya François na ba Moro Bombito na Paris o vraiment bazotala ba émission na biso siko tozo sala par tous les éléments bazolanda biso. Alors ngala lingi d'abord to kota non na mosindo ya Masolo biso tout moni basango ya mwana mboka Martin Fayulu o lelo o mutalobi na ndenge na e o balusi na ndenge na e o komi osenga président pardon o komi linga kota na gouvernement o lingi asala boye ya nga lingi to sola non na yo parce que koyoka trop ezo déranger pe ba matoi na biso na balukuta e komi pe ebele na ba makambo oyo na lingi nanu o clairci biso o pesa message pona likambango eza ndenge nini ndoko moni ko sala pasi mingi komona mutu oyo wande ko finga mokonza mboka o disqualifier ba façon nyonso on le dit n'importe quoi sérieux mais le long de na biso Madidi pas na munu ya banundu amba na kulomba na bo solula ti président de la République mais ko sala passe mingi il faut banana ko sala pardon ben jilo afinga mokonza mboka abenga mokonza mboka za marone so bien ngote o mokonza mboka ibaye ba résultat na bo le long siko yo Fayulu muto reconnaître traité o senga que non basala Haute Conseil national ya nini ya basa le mot ya créer le conseil de quoi dialogue pote asura mo kozamboka et puis na c'est le kwana yé a diriger le kwana penga zo di peuple congolais o créer le kwana o proposer le kwana yo moko o ça le ni la créer na lingi to clairci ba tout le bara vraiment bien et le ni na créer a commis mukanda le 10 mai a commis mo kozamboka abi kenya na kata mukanda abi ba créer Haute Conseil national Haute Conseil national Haute Conseil national pour insister sur la fort et le quoi on va créer Fayulu aza un député ce que c'est que le quoi créer il faut que nous conseillons à parlement ou bien ça maïle ni na ba député yangamba la muka ba proposer na kata parlement so ke lo kwane leki neso to seni to fa no beto sola mais ndeko Fayulu ale ba proposer lo kwane no mo kozamboka abenza batu bavanda to kende transfert ya 2 ans ou bien une année 8 mois ndeko na ngai Fayulu za maele ta ndeko Fayulu azo dibebe congolais koto to senga dialogue koto le 30 juin jour indépendant jour sacré au triba na mana balabala ba le marché pour affecter les signes mais koto senga dialogue en même temps on a la muka bemba azifol akiko bana na kemena les Congolais. Oh ndeko, jour en marche. Fallait qu'on s'en dialogue comme Canada, tout seul on a Mozamboka. Mais les mêmes dates on a demandé à Bemba voilà il faut la Gemena. Avec la moisse nae
pendant asaka rébellion ya RCD na S pendant ça vice-président ya mboko donc ben batikala ko bala te donc ben lamuka azo dribbler les Congolais côté ndeko Fayulu aza mutu aza député national so ko sanga non asa effort ko sala ka parlement azeli ya lukunga ko CG et le konazo lo bana apo bosa ka parlement so mwana posa kuta mokonza mboka a remplir formalité ya audience et pas directeur sur l'état ya vite caméra mokonza mboka ya meba ko sola mais ko senga ya ozoloba ya ko senga wana ya po babongisa mboka ensemble ou bien ko senga ko travailler na gouvernement pour toujours comprendre était parce que batu balobi bino boko moko c'est la pe mwana mboka Martin Fayulu Makambu o ya lobi te yango bino romo balusa so ya lobi a bino mo chebe so ya lobi b bino zongi na a na ebite ko senga ngo ya modèle nini to comprendre te ndeko na ngai je n'ai aucun intérêt ko kosa ndeko Fayulu Makambu Fayulu aza forcer na ngai aza face na ngai ne bien mie ko lekayo neto bana demi de l'opposition de Rafael écrément na kata 16 na interfédéral na neto kena ba Genève Moïse Achaka Mbonga à l'époque ba panza dynamique bala na Mbonga Moïse je connais bien la personne monsieur Fayana Madidi Fayulu nenge mbakota corruption ka mboko yena ndeko na ngai Kimbuta na yebi ndeko na ngai Fayulu très bien ko lekayo donc voilà ça tout fait que non azo na pesa au kenete a kosa opposition te ne alingi asenga to solo na mokonza mboka mais to koselo koni na ndene na ngai Fayulu mokonza mboka chaka loboko na atanda loboko na batu nyonso après ba sala ba travailler na biso mais Fayulu boyaka Fayulu traiter mokonza mboka n'importe quoi peut-être boyaka po alliance obosangani cash na FCC ba mona ki ngweza normal te ezaka toujours ko boma mboka yango moni bango ba telemelaka makambu wana peut-être na sens ya bongo non ndeko biso alliance moko to signer na FCC te biso ndelo biso to sangana FCC eza constitution parce que la conscience de même pas moi sur de benye zo batela mboka biki non so bobe ko zana kata coalition na kata coalition de cohabitation eza conception ningisana to mo non to ko boma mboka te to pesa moto te o na kata cohabitation to na kata coalition et c'est que non biso za présidence FCC azaki majorité kata parlement ne to sangani to de mboka même si fallait la bimaki sangana décider il a combien de députés oh fallait nga de mboka tanga ba député décidé au EBI même na kasa la muka bazo comme député au EBI ba na majorité na kata parlement donc et ça faut débat sur do sanga ba na biso ya FCC parce que to bois ki moté pe na kata mboka to ça la coalition moto travail mais ko ça la coalition to la mokonza boka be c'est moko o ko kamba FCC o ko konza Kabila o ko konza FCC o ko konza cash il faut mocha na mutu non via bata FCC et dépend na boko na biso mais lelo mokonza mboka o bozane moko tozane biso tu na kati mboka na biso mais lo ba critique eza trop na simane balobi azo sala lelo côté azo kuma mboka na kiloenge aza batu kaka même batu bo sala be champ de parole ensemble donc cash na FCC ndoko to konza mboka na loenge te na biso mo batu ba ta réseaux sociaux biso aussi pouvoir le 24 janvier Chilombo na benga pakebo aussi pouvoir Kabila budget à Mboka 2019 a consommé déjà plus de 70 déjà à Mbongo, il y a l'État au Nekonanga Kabila et ça consomme. Donc on a bien. La même raison c'est dit quoi? Biso donc on a Mboka, tout ça venir au Kobima. To côté so Kabila, budget mo va voter c'est pas consommer bandaka déjà. Plus de 90% déjà à Mbongo au Kabila elle est na batunaye. Biso bato bane pouvoir d'être consommé 10% ko baka ya budget. Mais ben ko pas na biso. Tous le gouvernement mais beto gouvernement ko bima kamisa ko bima. Peuple congolais après sa biso chance ou ba banya to deuxième malam. Mais mongo o Kabila lié, o mongo FCC détourné et ça mongo et là qui budget 2019. Et si balé misolo na kata investissement mokonza mboka et si ba lia bilo connaissance déjà. Donc toi la kana peuple congolais biso to deuxième mboko et ça Kabila te. Kabila fait Kabila et ça maboko na biso. Même ta FCC ba chana kera na. Vilo na maboko na biso. So bien le logo no to ni sabango c'est pas kanga bango. To wala maloba eloko te wala maloba. Neto ya mamaso no wala maloba. Via de FCC et de bena maboko na biso. Est-ce que bolinga ki boza l'ensemble fait bo sangana batu ya lamuka poto mona ke bo diriger mboka ensemble ke bo chebo mu panzi bino bo monte ke batu ba mona ka wa nyoso maloba. Non, ta chela muka mu panzi tende na ba kreto chela muka mu panzi tende ko la ngai. Moko na moka chaka loboko atanga loboko vers tout le monde. On a posé ko sala aya to travail. Mais to mo ka musu ba bona bango ko ngam na biso. Moïse abi ke no tenga ensemble position républicaine.
soki malamu eza na kondimension biso mabe ezali na koloma mabe wana ozo comprendre tomoyepe mwisi na mwisi awa batie ngai mpo nala nanga mokonzi ya mboka nasali plus de 10 ans plus de 15 ans libanda ya mboka alors l'heure est venue il faut na travailler mpo na mboka na ngai mwisi na mwisi alingi kotravaille na biso bemba banda ya jean mpe bemba esoki bemba aloba déjà bemba mpe la position déjà donc mona mai tozala calme y a pas une opposition donc nanga failli lo koluka intérêt na ye personnel parce que comprend que non kosala opposition éviter kamere ube faci c'est pas facile donc or osenga dialogue wana ake proposition na kati ya parlement et puis ça pose kuta mokonzi ya mboka il faut aller kanzela directeur de cabinet chef de l'état éviter kamere a remplir la formalité et non kuta mokonzi wala nani faut na éviter kamere parce que ada directeur de cabinet chef de l'état a remplir la formalité non nana pose kuta mokonzi ya mboka veka ko ya maye basoli ce jour epesameli bambi on a failli maintenant au 17 les congolais yo jour le 30 juin au bina balabala en même temps ndono bemba akiko bana na gemena en même temps osenga dialogue en même temps fêter les zines donc on a failli abika bansaka ene et puis na belo moko failli veut faire attention na bana changu ngana mwana changwa akomo ko masine be changu ko la poubelle na e pourquoi te amachakate ya lukunga te na funate na mo amate toujours na la changu donc biso na masina to ba idée pour na failli donc faut na marionnette donc azika ko sala biso bana changu biso bana Chine to charger na so comprendre la chose sala oya libumu na yo na mwasina bana yo. Alors merci vraiment to betana nous li solo ya Alexis Tambwe o biso tutu ebi lelo ba tie donc yene mutu aza côté FCC pour na président ya Sénat to betana li solo na ebité yo okoki ko baksani ni pona yango. Non, je le cite à aza kamikaze. À cause la présence de la nationalité. Quelqu'un qui est sanctionné, Libanais Mboka Baché, président Sénat. Donc, nous avons le Maza kamikaze. Et puis, c'est même Kabila. Kabila, ça, il y a un Kanda. Comment imaginez-vous que Kabila a politique, après, on a toujours battu au bazar ambition politique. Au point de Chadar a pris un bateau de faire Kabila. Il était même pas parmi les critères à la candidat à l'Assemblée nationale. Ministre de la Justice, ancien ministre de la Justice, Alexis Mamba. Un rebelle, un sanguinaire, au Bamba Congolais, Belibana Mboka, yo, comme c'est président Sénat. Donc, ils ont choix, mais bino so bozaka moko FCC na kashi bosangani mais nazo mono critiquer bango mais mokonza mboka yo lobie mutazo décision makamnyo so président Félix Tshisekedi tango zo critiquer bongo seke ozo critiquer pe président Félix Tshisekedi po yazo mona makamnyo so zo leka mais yezo accepter ngo po aza président mboka yo moko loba ke boko sala nyoso mais décision ezo uta epana seke ye mutazo pe sa décision makamnyo so ndeko belo momoni na fuite si so la fuite si parti politique wa Nelson Mandela ANC ata basa na kati ya pouvoir so malamu eza betaka maboko so abeza ba balabala biso so la politique oyo so abeza foto betaka maboko so abeza foto loba ndeko na SLC tamamba aza modèle ya mboka oyo mutu oyo apesa ordre bala ba Congo likolo avion apesa yo bomma mutu asa rebelle bomma batu kelo Kabila ko tele président ya Sénat donc Alexis Tamamba kamikaze mais na ko sanga ndeko na ngai oyo ko sala comme challenger Alexis Tamamba a postulé ako na bembe kenga bimaka na misi afunda ko ako bimaka Alexis Tamamba aza modèle te a modèle pona ngaite quelqu'un qui était sanctionné ba de tchai candidat président de Sénat donc c'est un mesrier na conférence Alexis Tamamba ada mutu ada pire Kabila puis aza mutu ada kamikaze donc peuple to charger na bango jo nga sabe to charger bon ba chab nyonso ba tchai président de Sénat donc ça déjà j'ai pas confiance à eux. Alors merci, message ya Souka, poto kabwana lelo, bato belé, information, actualité za telme belé, koto la muka, koto bino, koto nani, ngana lingi opesa message, muke, bato nyoso bazolanda parce que to kabwana ma mission TV. Message sur un peu comment la calme, tu comprends que non, la muka baza aventurier, la muka baluka, libumuna bango to na bana bango na basi na bango parce que koto yo fallait les senga to dialoguer nae en même temps aotina bat na balabala babima en même temps koto la muka ko senga to dialoguer bemba ko bana na gemena Moïse ayo ko tane match na Egypte ndo na matungulu États-Unis donc fallait senga yo moko kana mpangi na nimuzi tu boka na kutambula donc bebe ko bebe na kimia bebe na les bientôt là gouvernement poke na kubashika betamba ba ministre ampa botakusa na bola yai donc ça veut dire quoi or la ministre so biko yiba mo so l'état aux ba sanction na gouvernement siko kozalate maso de la messe c'est balambi déjà et c'est ka to la publication to so kaka
vraiment sika ebima oya ilunga koto tozo sepela tozi kan tozi champion tomi champion na kan koto se vraiment sika kosala fierté makasi mikoleka pesa numéro de téléphone na yo plus 243 na batu nyonso baotala yo babenga yo plus 243 84 380 25 63 plus 243 84 380 25 63. Donc numéro de téléphone, il y a Douglas Toulengi. Alors merci vraiment na maman Anto Aluta na niveau à Bruxelles Azo Sambela pona mboka na biso. Merci na Pablo Sita donc l'économiste donc technocrate donc na niveau ya Londres voilà ba Hollande biso. Merci vraiment na Moro Bombito na niveau à Paris anniversaire eza le 1er août. Merci na Movier Chikito Mushashino. Anniversaire eza le 5 août. Merci na batunyo so balanda biso Bakarisha Sadik la finlandaise. Merci vraiment na batutu o bazota la biso. Ngamoko Martin invité sa fizé anniversaire nanga eza le 9 août et kozala ana Kinshasa borumo na pe ba cadre belé ba kozala ba politicien ba kozala ba musicien ba kozala nde tozo bongisa yango na habité Douglas Toulengi o lingi o baksanini batunyo so balanda usiko. Non, bato basunda biso ba na poto na Europe tout le monde vraiment tu vas pas passer na bino personnellement ba conseil na bino ça la biso bien ça oublier de ko na ngai na Londres kabeya vraiment o ba jour o après ça ba conseil pour na musala to ça la compte mboka vraiment ba conseil ça biso bien vraiment na osama ko mboka ado me ba jeune asika na vraiment ozo bien parce que des jeunes de talent bazan kata INC aussi va mettre Gabel Olendo on ça fait INC aussi va Billy Kambale aussi va docteur Sele on médecin mokonza funa wa simba funa leader afuna ya docteur Sele donc je suis là passant kobo santé maître Basile on a jeune azo matave na on matana force suffisante bazo kanga biso ba jeune to batie mais to ba passer to défendre parti INC to défendre batata na biso to même so to be ne mboka to be INC to be INC encore c'est que l'union o tia makere na bo de la partie to be la partie parce que comme na biso ne INC comme ça les mboko RDC. Alors merci vraiment Junior Langena State batutu balanda biso ba couple Gobe Madid na Caroline du Nord. Merci Martin invité sa fizé Sola Likambo batutu bazan anniversaire boko melana WhatsApp pour na août a déjà toko tanga bato bazan anniversaire. Merci boza la brancher ma mission TV chaîne à référence. Merci vraiment. Azauki tapata za fumano. Isso c'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui fait. On a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah ah ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka desem mais ma chère oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe kisasa batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamsi bango bandi oyoka moko likambo na ye litali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX phénomène réputation GPX numéro 1 ya flex congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.